réclamer qu'un gouvernement Bima, enfin, Premier ministre Amonani, M. Ilunga, vos impressions par rapport à cette nomination? Ils mawapi pas si mini nombo canabiso. Talanini. Akosale la politique au wapi. O ya Kabila, tope o ya Tshisekedi. Pamba te bandeko o bazana SNCC, bazali kolela kino na mo ya lelo atiki bango na ba impayement. Elukisa yembala nambala po bakanga batika ya kozwa ete. Tina Kongo awa ayande ko Kabila bombaye. Akosale la politique o wapi. O ya Kabila, tope o ya Tshisekedi. Pourtant, a violé le droit de l'homme, a salama bemingi, mais de Kabila lokola ya lingaka, a sepela kana bato, ba viola kamibeko, a sepela kana bato, ba nyoko la ka peuple, a bombaye, a batelaye. Mais si on deko katumbi parce que l'ingozo ni sangana malobanaye, c'est un monsieur ou a liberté naye, parce que na kati na convention na balobiete, na kati na lamuka, okokota librement, pe okobima librement. Mingi na ba pays européen tawador okende ba France mani to komona toujours accompagner na mona mboka Moïse Katumbi Chap mais komona mona mboka Moïse Katumbi Chap azongi lobby na Lubumbashi bato nyso ba ko kozana bango pété mais présent mona mboka Martin Fayulu qui très important mais il a à notre information sur auto lango mais aza voyage tazaka na Kinshasa pourquoi aboko ke no mandiko na eton azonga ki lobby azali exemple était concernant ça qui est F Bazaïba éviter qu'est-ce qui s'est passé dans le Kisangani concernant Sakiwana. La démission est belée, tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en batté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine les sous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais quand il... Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. C'est parti pour la toute nouveau numéro de cette émission, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre sur les Nazarènes Télévision. Les Nazarènes Télévision, votre humble serviteur et dernier délecteur Bachia pour le compte de l'émission Masolo Amboka. Masolo Amboka d'aujourd'hui, on reçoit pour vous un de cadres de plateforme La Mouka. Il a fait un grand parcours avec monsieur le président Martin Fayulu. Quand il fait ses tournées de l'autre côté, il lui accompagne toujours à chaque fois. C'est pour cela que nous sommes venus le voir pour nous parler en long et large concernant leur voyage à Kisangani, et on va en parler aussi de la situation politique de notre pays et la nomination aussi du Premier ministre qui a été élu, qui a été investi hier par son Excellence M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, le président de la République. Bien-aimés dans les seigneurs, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh, Oezo Matanga, na Motema, Ezebele, Yango na Yebisiyo, d'âge en âge, et les 4 êtres vivants, disait. Ozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au +33
65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Je m'avais déjà dit bonjour à mon invité. Bonjour Maître Blanchard. Bonjour. Maître Blanchard, comment vous allez s'il vous plaît? Non, ça va très bien, merci. Ok, Maître Blanchard, nous parlons aujourd'hui, on vous a resté dans notre émission Masolo Amboka. Masolo Amboka, c'est une émission qui parle en deux langues, français et lingala. Tout banda maman Maître Blanchard. Le moment où tous les qui ont ébélé, tous les là qui 100 jours à chef de l'été, Sili, féliciter chef de l'État, féliciter qui 100 jours en gros, ou réclamer qu'un gouvernement Bima, enfin, Premier ministre à Monani, M. Ilunga, vos impressions par rapport à cette nomination? Ndeko, merci mingi pour l'opportunité au Pessingaïto solo là. Na bandeko na biso ba congolais bazolanda biso mingi surtout bandeko ya diaspora na profiter na pesa bango mbote mingi pona kozonga na motuna na kanisi que ezali mawa pe pasi mingi na mboka na biso omoni lelo oyo tango bandeko bazalaki koluka parce que biso problème na biso ezali que biso na lamuka makambo ya premier ministre wana eza non événement etali biso penza mingi te mais puisque ezali makambo ya mboka tozoyoka mawa pona nini parce que ezali lokola motuka ici au mona motuka et telemi au côté au meki ko démarrer au monde que motuka wana ezo démarrer bien te moteur son ango eza bien te mais aujourd'hui quand même chauffeur le non chauffeur ndazaki mabe bon matisa chauffeur à côté non problème ya Congo ezali problème ya premier ministre wana kaka te lelo oyo ba désigner monsieur Ilunga d'abord il faut to le ba ete monsieur Ilunga wana ezali un incompétent de monsieur parce que parcours noyé récent ezotalisa lolenge akambi entreprise oyo ya chemin de fer wana atiki bandeko na ba arrière bandeko na biso ba congolais bazali kolela soki tozwi ye moto azalaki na mama oyo azali le na assemblée nationale mabunda bazalaki na charge ya kosala ba réforme na ba entreprise publique oyo babengi copirep mais résultat nini batiki kuna ezali soni pe ezali mawa lelo oyo bajuye babambi wana parce qu'ils aki posa ndeko ya Kabila acha président premier ministre za moto na ya PPRD mais lelo oyo lokola bachen ye Ilunga wana akosala mosala nini akosala la politique oyo wapi oyo ya Kabila tope oyo ya Tshisekedi akosala oyo ya Kamere tope oyo ya nani parce que esengeli to le baboy bandeko oyo bazotala biso ba ete soki bandeko basangani esika moko po ete batambwisa mboka eloko ya liboso balobaka batiaka en commun ezali vision bakotambola na vision nini lelo oyo bayebisa biso vision nini oyo ekokamba mboka oyo lelo ezali ya Tshisekedi ezali ya Kabila to ezali ya Kamere parce que ata mokolo moko te tomona bango ye président proclamé afanda pona ameka kotala na ba partenaire na ndenge balobi ete bazali na coalition batala soki sur base ya quel programme oyo bakotambola na yango parce que ndeko Kabila bataki campagne na vision mosusu lelo oyo ye moto azali na majorité parlementaire ye moto azali na premier ministre ye pe majorité parlementaire na ye moto eko investir premier ministre wana ndeko Tshisekedi oyo azali président proclamé contre la volonté du peuple congolais azali na programme oyo abataki nango campagne pe ndeko Kamere abataki pe na ye oyo ye campagne na makambo mosusu ko premier ministre wana batie na confusion akotambola na programme oyo wapi ya Tshisekedi ya Kabila tope ya Kamere donc ezali mawa eza ko lakisa solo ete motuka oyo bakotisi ndeko wana po akumba ndeko Ilunga si bien que bisika utaki koleka na SNCC bisika utaki koleka na copirep pour na réforme de l'entreprise publique atiki libungu tulu atiki zéro kuna bana mboka bazali kolela pe lelo batie wana po atambisa gouvernement tozali koyokela ba congolais mawa pamba te tozako mona solo ete babakisi lisusu pasi likolo ya pasi ya congolais yango wana biso tozali ko benga congolais to koba na résistance po ete to bimisa mboka na biso na libulo wana. Maître Blanchard na ko koloba, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui monsieur Ilunga il est à la place qu'il faut? Non, Azali Nesika, il faut pas. Pourquoi pas? Azali Maël est à l'université. Ndeko, ah, Azali Makambo a profil T. Tout le monde a premier ministre Adolphe Mozito, Azala qui licencié. Mais ce que tu as le parcours naïe, à Tamboli, na inspection générale et à finance, à Sali, le Nengue à Malamu, tout le monde est dans le ministère et à budget, à Sali, le premier ministre Gizenga.
tant yemo quoi que primature tout moni le lengi a selisa ki nyongo na biso na ba institution o ya Breton Woods ba benga ka FMI tout moni le lengi azalaki ko futa ba salaire ba fonctionnaire tout moni le lengi azalaki ko bakisa salaire ya ba médecin ya ba médecin ba magistrat pe bongo na bongo zotali ça a été azali moto oyo ayebaki azan expérience mais le long de ko ilunga balobi azali professeur aleka ba ministre mais ce qui totali kaka parcours na o suka ninga na lobiawa ezali ko honorer ba congolais te pamba te bandeko o bazana SNCC bazali ko lela kino na moyi ya lelo atiki bango na ba impayement atiki bango na ba arrivé toki ko ba ko bénéficier na peuple congolais te mais ezali malamu pona yemoko na histoire na ye en tant que moto o yatangi kelasi mais pona bénéfice à la congolais. Maître Blanchard, ce que plutôt comprendre dans le lobby pour la première ministre actuelle, c'est que la moka ça est chancé bo CP la nomination en athée, en vrai dire. Biso la moka elingi ezali kambo ya ko sepela na likambo ya ko pesa e chancé. Makambo ya ilunga na Tshisekedi président proclamé na Kabila etali biso na eloko moko te pamba te bazali ko défier peuple congolais pamba te peuple congolais a ponaki président légitime Martin Fayulu par rapport il y a programme il y a coalition programme oyo ba metaki en commun entre programme de Jean-Pierre Bemba programme de Adolphe Mozito programme de Moïse Katumbi programme de président Martin Fayulu programme de président Matungulu ba tie yango esika moko pe yango nde to bataki na yango campagne peuple congolais a pesaki yango confiance mais to moni institution au bazali ko benga institution d'appui à la démocratie et comme institution ou comme ennemi à la démocratie c'est ni au lieu d'appuyer démocratie au lieu de renforcer la démocratie pour couper cette institution à Malonga et couper cette institution contestée président de la République parce que président de la République est une institution dans Mboka na biso mais c'est ni à couper cette institution où ils allaient contester dans les Congolais surtout pour nini parce que Ndeko Tshilombo azalaki troisième na ba élection elekaki Ndeko Tshilombo azalaki premier moto a gagné qui ezalaki Ndeko président Martin Fayulu bandako de oyo balingi kozongisa biso na défi balingi balakisa peuple congolais te peuple azali na tina te oyo azali na tina ezali Ndeko Kabila oyo azali konyokola peuple congolais ezali Ndeko Tshilombo oyo lelo azali kolakisa biso ete mpona ye bokambi elingi koloba nde baintérêt ya ye na IDPS ozomona makambo Kabunda azali kosala kuna azobuka mibeko oyo ya parti na ye pe mibeko ya l'État akolanda yango mokolo nini pe soki abuki déjà na kasi a violer statut na bango balobi ete article 26 na bango lobi il faut batia triumvirat oyo kokamba mpona kozela ete président ya sika mokolo ya koya ndaye bakozwa mais ye a nommé pourtant azali président AI président intérimaire a nommé Augustin Kabuya oyo ye moko azali incompétent ake ko nommé en violation ba texte moto azo violer déjà ba texte ya parti na ye moto wana akotikala ka kotosa mibeko ya mboka te pamba te mwana soki na ndako na a raté éducation ye ba ete na balabala akofinga pe tata ya bato ezali ndenge oyo tozali komona Ndeko Tshilombo na ba nyonso bazali kokitana na bazali ko défier peuple congolais mais bayeba peuple basakana kana ete na Soudan na pesa exemple wana pona ontali ça ete peuple basakana kana ete ndeko na biso El Béchir ces pays ezali ko représenter justice ya monde et lukisa yembala na mbala po bakanga batika ko zwa ete tina Congo awa ayande ko Kabila bombaye pourtant a violer ba droit de l'homme asala mabe mingi mais de Kabila lokola ya lingaka asepelaka na bato ba violaka mibeko asepelaka na bato ba nyokola ka peuple a bombaye abatelaye mais moto asukisi Ndeko wana Béchir ezali nani ezali peuple na ye peuple a telemi alobi pona lelo ekoki to nyokwami kasi lelo ekoki ye wana bobisonaye dans les autres c'était ba puissant à monde oh to benga ka ba puissant ba koki était mais peuple o bozali ko mona zoba asukisi ezali ndenge moko tozali ko kena Congo ba oyo bakanisi ete bazo défier peuple congolais ba ete peuple azali ko tala bango azali ko seka pe moko le peuple ana ko tombola mongongo moko le peuple ana ko telema na kanisi ete ekozala pasi pona ba oyo bazali ko zwa bomengo na sima mokongo ya peuple bazali ko nyokola peuple wana kufaka lokola ilunga atiki bandeko na SNCC kuna na ba impayement non mais azali exemple te ilunga wana azali pona kotali sabino ete Kabila alingaka congolais te Kabila alingaka congolais te pe to moni Tshilombo ayekaka na lokolo wana donc qui s'assemble se ressemble baye balingi ba boma pardon au lobby mon mboka Jean-Marc Kabunda a violé article la constitution article 26 ya statut na bango
mais bien on a l'amour qu'après bozaki ensemble herbe élection va au salama du coup quand aboitant comme ma vérité désir ne va lancer mais comme changer vous étiez présent à Kinshasa lobby le 20 moi Mboka Moïse Katumbi à Zongaki à Kinshasa mais moi Mboka Moïse Katumbi à Lobani déjà moi je suis pas l'ennemi de Félix Tshisekedi et je vais tendre la main au travail mon sur qu'on travailler dans tant bozo comme moi bon na la muka pe bozo virer ba statut na bino moté tende ko seigneur tocha éclairage ici kawana na la muka mobeko atamoko ezali violeté mibeko o ezali kotambwisa la muka lelo travailler na moto ayibi bino bokonzi wana bobenga woni omoni ndeko fayulu travailler na moto ayibi bokonzi bite Moïse Katumbi mais yango tikana silisa et ya motuna otuni ngai mobeko ezali kotambwisa plateforme la muka tozali kobenga yango convention oyo esinyamaki le 27 avril dans Bruxelles et pa ya ba leader na biso nyonso tuko banda na ndeko Katumbi kino bango nyonso ndeko Matungulu ndeko Fayulu ndeko Muzito bango banso na kati na mobeko wana balobi ete tokokoba résistance pona kotelemela moyini oyo azali contre mibeko ya mboka constitution oyo azali contre volonté à peuple congolais oyo yibi peuple choix na ye oyo yibi peuple décision na ye oyo exprimer ki yango le 30 décembre na ba urne yango to bengi yango na terme mosusu la vérité des urnes tokokoba mobeko wana elobi yango mais siko ndeko Katumbi parce que lingo zongi sangana maloba na ye c'est un monsieur oyo aza na liberté na ye parce que na kati na convention na balobi ete na kati na lamuka okokota librement pe okobima librement tozali kotalisa awa ete kino na moya lelo ndeko Moïse Katumbi azali coordonnateur ya coalition plateforme politique Lamuka plateforme politique Lamuka ndeko et s'engager na bitumba oyo ezali ya résistance pacifique pour retrouver la vérité des urnes oyo ndeko Chilombo Kabila na nanga bayibi epai ya peuple congolais moto nyonso oyo akoluka kokende à l'encontre ya convention ya mobeko oyo ezali kokamba plateforme Lamuka elingi koloba ete amilongoli na Lamuka mais toyebi ete ndeko Katumbi azali moto ya bwanya azali moto ya maele ako comprendre esika abeti libaku wana abeti libaku parce que biso lelo oyo toki jamais kondima ete Chilombo oyo andimi kopactiser na Kabila nananga po bayiba peuple congolais bokondi na ye yolo bake biso tokende ko reconnaître lokola président ya république mais ezali soni mini parce que même ye moko ndeko Chilombo akoseka ndeko Katumbi soki ezali ya solo penda ete maebimaki na monoko ya ndeko coordonnateur Katumbi azali kokana kosala yango pamba te ndeko Chilombo ye moko na 2011 kimo akoti na bokonzi wana na bokambi oyo ezali contesté atikala jamais kondima ndeko Kabila lokola président yo ezali mopandisango yebi ba image ebele mais lelo oyo tango azomona ndeko Katumbi akindalo baki a reconnaître ye alors qu'il y a yibi bokonzi ya peuple ndenge Kabila yibaka na 2011 azali koseka ndeko Katumbi donc je crois que ndeko Katumbi azali coordonnateur na biso jusqu'à preuve du contraire azali moto ya bwania akose ressaisir alobaki mais alobaki peut-être parce que alingaki atalisa ete na bomoto azali na problème mon côté ndeko Tshisekedi ndenge moko président légitime Martin Fayulu azali na problème personnel na silisa pas ezali très important ndeko président Martin Fayulu le président légitime azali na problème personnel ndeko Chilombo mais problème azali na yango ezali problème question à principe ndeko Chilombo a violé principe de base oyo et fondaka une république ce qui peuple on a mobeko li kondi to lobi azali souverain a eu décision à s'exprimer a pesi choix na ye yo moto songolo to yo institution pakala okoki koya ko détourner volonté à peuple te ezali oyo ndeko Chilombo na seni na nanga basili ko sala yango wana moto oyo nyonso tu akoya ko appuyer démarche wana ezali moto oyo apesi peuple mon Congo peuple ce que opesi mon Congo c'est que na politique na yo omikundi na se ya mabele quel que soit Bomengo quel que soit Manduki quel que soit autour koki ko pesa lokola kita o ko sala eto exister ba eto ko exister te pamba te na pesi exemple Soudan awa na la kisio le peuple a la kisi mwana mboka Béchir était devant ye
ata mobile et koki ko résister. Maître Blanchard, mon amboka président Martin Fayulu le temps abanda qui ba démarche ni ba vérité des urnes. Mingi na ba pays européen, ta ba do ko ba France, man to mo toujours accompagner na mon amboka Moïse Katumbi Chap. Mais comment mon amboka Moïse Katumbi Chap zongi lobby na Lubumbashi, ba tout so ba ko za bango pété. Mais président mon amboka Martin Fayulu qui est très important mais à notre information sur votre langue mais aza voix tazaka na Kinshasa. Pourquoi aboko ke no ba mandiko na etonga zonga ki lobby. Ne communique tout ça la confusion. Président Martin Fayulu azali le président élu, azali le président légitime. Ndeko Moïse Katumbi azali coordonnateur ya la Muka. Coordonnateur aye pona kusala misala oyo ndenge na convention na biso to lobi ete esengeli to organiser ba activité pona koyeba ko koba bitumba résistance na balabala bitumba pona ko retrouver victoire et à peuple. Le bitumba vérité des yeux n'en décotoki ko éluder en mot pour changer ma langage. Nani alembi ndeko. Au mona ki to awa kisangani na comment kisangani. Uti ko bunde moni peuple ndenge abimi. Makambo kisangani wana ya boire. Moni lelo o tozali na kisasa awa ndenge peuple azali ko réagir contre bateau o nyonso bazali ko kanisa ete bitumba vérité des yeux esengeli to tourner page na yango. Ezali lokuta pe ezali mawa. Pambate peuple ezali bitumba o tozali ko bunda vérité des yeux ezali nde ya ye ezali ya Martin Fayulu te ezali ya Mozito to ya bandeko basusu te mais ezali ya peuple congolais biso tozali kaka lokola ba représentant biso tozali kaka bato o peuple a tcheliboso po ete to formaliser bitumba wana mais bitumba ezali ya peuple omoni donc président légitime soki akendeki na Katanga na Lubumbashi te ezali po azali azalaki empêché azalaki na mais il fallait qu'il voyage mais ezali ete sur le plan administratif moi ba retard et salaminde akeite ya omoni a délégué qui secrétaire général na ye na kati na mboka Lubumbashi pona koyamba le coordonnateur ya la Muka Moïse Katumbi to moni ndeko Fidèle Babala azalaki pe délégué na compte ya MLC donc eza kotali ça ete biso na kati na la Muka tokoki kozala na likambo mais c'est vrai makasi par rapport à déplorer comme eloko moko non yo zali mopanzi sango foko yebisa ba congolais eloko moko président Martin Fayulu lelo oyo azali moto oyo akoki ko bima lisusu na balabala te lokola ngai na wendeko nalingi koloba nini ntango nalobi kobima na balabala lelo il suffit président légitime à tellement les bandes de sekanga na yo to fandi awa omona mobilisation ya bato ndenge bakoya tout autour na ye et pourtant président Katumbi pe azali moto oyo na sima na ye ayebi ko mobiliser bato na ndenge ya makasi or soki alobaki akende wana elingaki ko paralyser ville ya Lubumbashi elingaki ezala pasi mingi yango omoni non seulement sur le plan administratif mais aussi total qui peut côté on a que ce qui a sangani na mona mboka Moïse Katumbi nzela moko elingaki peut-être ville et ça la paralyser dans le ligne à makasi donc je crois que ça a problème il y a conflit et ça problème mon côté où koki ko tungi sabato pas le secrétaire général il y a pas vraiment mboka Martin Fayulu ou une personne la Devos Kitoko a représentant qui est personnellement na Lubumbashi et pas wapi coordonnateur na biso ayaki pe na mikolo ko coordonnateur a kozala awa biso peto okende Lubumbashi pona ko kopa na bitumba na biso je crois que problème égalité c'est vrai bo ça monte na cabinet na ye mais bo souhaiter bozongi malamu par rapport au moment phare autant ya ki fabo ki bozala na mona bino na air azo kita avion amoni penza ye monde ko na ye banda lit banda kala vérité des irines ngi ça le bien na casse mais maître ba comprendre que c'est là to bongisa isika faut bongisa na no isika wana faut pas to cha polémique na likambo wana ya bozongi ya mona mboka Moïse Katumbi moni na ko ça exemple moko Martin Fayulu Madidi le président légitime azali le président oyo 62% ba congolais ba ponaki lelo oyo responsabilité to charge oyo azali na yango ezali ko sala ete déplacement nyo surtout oyo azali ko ko bimanso ka le tambola ba congolais bazali ko tonda na ba balabala pona ko yamba totali tango akendeki na mikili ya poto mona mboka Moïse Katumbi ayaki ko yamba na aéroport te ezalaki lisumu te ezalaki pona olakisa ete lelo oyo le plus important ezali bitumba oyo tozosala parce que kobimisa ba leader na biso omoni biso ezate lokola na ba FCC wana lokola na ba cash na ba dictature moko ezanga mutu na makolo et pas na biso tozana trio tozana na présidium oyo ezali organe na kati na
prévu na kati na convention aux ali organiser plateforme Lamuka et ba leader nyon surtout bazana liberté bazali na indépendance ya mouvement ya action na bango mais ce que lingi au travailler na cadre ya Lamuka on esengeli ba leader banso ba kutana pour ba décider donc je crois que question na faut pas omemela yango polémique c'est vrai polémique bon qui ko ça là par rapport ya courant parce que il faut tous à la paix na sembo na maloba na biso lelo na kati na Lamuka to comprendre été ezali na mo de courant moko o elingi ezali ko se créer courant ngo ezali nini ezali na ndeko Moïse Katumbi o ya ezali ko kanisa été sengeli to sala opposition républicaine mais ezali na courant oyo ya président légitime Martin Fayulu oyo biso ba congolais to ponaki to ezali ko banza été to ki ko sala opposition républicaine te pamba te biso ti na mo ya lelo to ezali ko considérer te biso nde moto to gagner bokambi wana biso nde moto tozali na présidence ya république yango wana esengeli te babenga biso ba opposant républicain oyo alingi kosala yango azana liberté ya kosala yango mais biso na mwana mboka Martin Fayulu tokokoba kobunda kosala résistance pacifique pour ete to retrouver vérité oyo peuple congolais a ponaki moto au peuple congolais a ponaki mokolo le 30 décembre 2018. D'accord, maître Blanchard, to betano lisolo muki to zonga moi sima muki ozaki parmi bato baki na délégation baki ki sangani na président Martin Fayulu. So ko peut être résumé kana mukuse message penza ni mo amoka Martin Fayulu ki ko pesa bato ki sangani kuna. Na mukuse ndeko na kozala mola mingi te ezali te peuple population ki sangani babimaki plus de 2 millions na balabala pona ko yamba le président légitime. Pe na mouvement, geste, parole, oh, bah, tenaki mokoloana, balingaki koloba été vérité des urnes, tokoki ko abandonné yango te. Mais la vérité des urnes, bango ba bimisi sous terme mosusu, oh ba bengi yango vidéo elingi koloba nini. Mokolo oyo tokendeki ko voter mona mboka le président légitime Martin Fayulu, et ça là qui na serveur central oyo qui censé ko centraliser ba résultat non surtout au peuple congolais à Ponaki. Mais to moni langa a publié des résultats sans que Aïbisa Bisso, dans chaque circonscription, dans chaque bureau, votaki Montosongolo, na combien de voix a bambi biso ba résultat loko la maya mbula mbala moko oleke ala kisabiso kopo moko ndenge zali kokota yango wana population qui sangani balobi non le longue FIFA a outi ko voter loi sika pona mayematali arbitrage et c'est ngeli biso peuple congolais lokola tozali ba kondi to imposer vidéo totala nani ba vota qui na motango boni na province nini comme ça tokotala soki Chilombo président proclamé azali penza ndenge na yoka kindeko Katumbi abengi alobi ete motuka moko bakumbaka yango na ba chauffeur ni balete mais soki esengeli tokanisa ete chauffeur wana parce que bato mosusu babisinga motuka wana chauffeur azoloba wana ezali nde Chilombo maintenant na tuni motuna est-ce que chauffeur yango azali na permis de conduire oyo epesami na institution habilité to azwi permis de conduire oyo a fabriqué na sima ya ndako esengeli totuna nde motuna wana yango moni bana ya kisangani balobi po to répondre na motuna wana esengeli vidéo ya donc je crois que na mokuse tokoki ko résumer tourner to pe voyage au tout ça qui na mona mboka le président légitime na kisangani na lolenge wana pe au-delà ya wana peuple à la kisi ete bitumba o zali ko sala biso zali ko accompagner à 100%. La preuve partout au bandaki na aéroport qui nous tokoma na centre ville les ali 17 km population accompagner biso pe na nzela azali ko pesa mbongo biloko ya kolia to moni nga na moni ba pesi président Koba na moni ba pesi président Pondu ba pesi mbongo misolo esalaki plus de 60 000 francs congolais peuple oyo Kabila nyokoli na pasi na chômage misala ezali te na azobi misolo na ye azo Kabila mona mboka Martin Fayulu la kisa solo ete azali engagé déterminé ya kokene na kino na suka na bitumba oyo ya vérité des yeux. Maintenant l'entraînement c'est maintenant na suka déjà ozaki na tsuko le bato bato parmi bato na délégation qui sangani il y avait un polémique qui est collé na réseaux sociaux bi ko yebi yango concernant ça qui est vraiment F Bazaïba na ebité qu'est-ce qui se passe autour de ça qui naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça la boy
ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. C'était voleuse vrai c'était comment explique-nous un peu par exemple ça va comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le bona na Kisangani concernant ça qui voilà omoni moto soki asali mabe moto soki ayibio moto soki azui eloko ya motuya alingi oyeba te akodistraire yo na basujet moko boye soki ndenge wana tofandi awa nayebi ete nakumbi yo micro na yo nayibi yango eke olingi okende na bando betelo masolo omoni na balabala bouchon ezali na bando distraire yo po ozwa otia attention te na micro na yo okende otika ezali ndenge moko bandeko oyo bazali kobimisa likambo ya saki ya mama bazayiba mais mama bazayiba ye moko asi expliquaki yango incident to pe accident to pe circonstance wana ya mabe ekomaki biso nyonso tout déploraki yango na président légitime na bakambi nyonso tozalaki na bango président Adolphe Mozito ba leader nyonso tout biso tout déploraki yango pourquoi parce que moto oyo azalaki kokumba bango na motuka asalaki imprudence ya kokumba ba leader ya minene bongo pe ntango akomi na esika ya meeting akiti atiki motuka fongola epai ya moninga na ye pe moninga na ye nakanisi ye moto akoki kozala responsable ya eloko ekomaki wana parce que na foule ya bongo bato ya malamu na bato ya mabe pe bazali parce que toyebi ete bipai nyonso biso tolekaka Kabila na Tshisekedi batiaka toujours bainfiltre na bango po bayoka masolo nini tozali kosolola po bayeba eloko nini tozali kolia biso lokola tozali na problème na bango te tozali kobunda nde bitumba ya peuple tolobi tokobanga pe bango te tozali kotambola bolimbisi mpona koma kino na suka ya bitumba au peuple a pesi biso etinda po ete tobundela donc likambo ya saki wana ezali likambo oyo ekoki koya ko faire surface te alors que le plus important ezali message au peuple population ya Kisangani bapesaki na baye bazali kokamba bango na défi pe na population ya diaspora na biso baye banso tozali na Congo a toloba na kotelema ko résister mpona ko retrouver bokambi na biso oyo bato ya motema mabe va confisquer en contre volonté na biso peuple. Je voulais juste signaler que le propos de Maître Blanchard a éclairci biso que ça qui a maman bazaïba et non
président Martin Fayulu Mouteba que ne bonde ba publier dans les réseaux sociaux ça qui nango yété et qui incident salamaki concernant chauffeur. Non, oui, bah tu vas publier dans les réseaux sociaux tu tes amis bah service à bande qu'on sur FCC cash IDPS PPRD bango moto bazwa mosala au lieu ba bisabiso ba ko kamamboka avec quel programme avec quelle vision 100 jours bilan ezali nini ba côté na distraction ya saki ya mama bazaiba ezali participer ezali mawa saki ya mama bazaiba ezali eloko oyo ekoki ko intéresser peuple congolais nyonso tout et eloko ezali ko intéresser peuple congolais ezali ndenge Patrice Emery Lumumba alobaki ezali lipa c'est le pain c'est sa situation sociale mais moto ezali le plus important. Maître Blanchard tout le monde qui me donne souka question moi souka kaka ozaki na média au monde qui m'a embelé qui concernant prendre du biso honorable Lambert men Nombalanga ndi ba la police ya qui ko mema le quoi moyibi le quoi moto asali crime makasi ba côté concernant affaire à diamant ya diamant lelo aza convoqué dans l'Assemblée nationale par maman Janine Mabunda par rapport à toi. Na bandi ete biso tozali ba républicain biso na mwana mboka le président légitime Martin Fayulu tozali ko bunda pona établissement ya état de droit ya solo parce que bitumba o ya vérité des yeux tozali ko loba ezali solo kaka ko tosa mibeko ko tosa ba principe na yango tokoki ko sepela na mabete ekomela moto songolo to moto pakala quel que soit mabe ya moto wana parce que yebinde ko mende mabe o ya sali peuple congolais yebinde ko mende lolenge azalaki kosala apologie ya violation ya droit de l'homme lolenge azalaki kosala apologie ya konyoko ma ya ba congolais ya azalaki kokumisa yango pona kolakisa Kabila ete ya azali un bon élève na ye mais lelo oyo ekomeli ye biso toki ko sepela na yango te atako ya sala ba congolais mabe biso tozali ko condamner oyo ekomelaki parce que c'est un citoyen congolais lokola biso tolingi mibeko ezala respecter tokolinga ete soki asalaki mabe soki makambo bazali ko reprocher ya diamant na ezali esengeli ba interpeller en respectant mibeko ya mboka c'est un député soki balingi ba interpeller il faut pas saisir bureau assemblée nationale pour te bureau assemblée nationale et constater pe élever immunité pour te akende ko répondre na ba acte na ye ba ko brutaliser te pamba te loko ba remelier parce que malobi ko remela motonos to moni bato bazali ko ba ete ba ye pona ko établir état de droit bato bazali ko ba que le peuple d'abord bango wana nde bazali à la base ya brutalisation ya ndeko mende parce que le Basile azali na kati na alliance na ndeko Tshisekedi FCC bazali na cache simba mo ba brutaliser ndeko mende ezali ko talisa solo ete bato saka mibeko te atako mende ngana nazali moto na lingaka yete na lolenge atambusaki non pas la personne de Menembe lolenge kambaki communication na ye ko sala apologie à mabe ça l'apologie il y a ba violation à droit de l'homme ngana sepela ki na été mais ce qui m'a bé ndenge komeli lelo ngana okiko betela yango maboko te parce que nous sommes là en politique pour na ko bunda contre ba anti-valeur pour na ko promouvoir ba vertu ko promouvoir ba principe yango na cadre ya ba principe na cadre ya ba vertu nous estimons que il faut ba interpeller de commande en respectant le texte en la matière pour être état de droit et ça effectivement observé. Donc je crois que je voulais dire que les Andeko Basile long on est babengisi l'Assemblée nationale par maman Janine Mabunda. Monsieur Maître Blanchard tout le monde qui a déjà un mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Un mot nazali ko pesa bandeko la diaspora mboto pe ko senga na bango ete ba se mobiliser autour ya combat la vérité des urnes. Nazali ko pesa bango merci. Le lenge ba accompagner qui le président légitime na tourné au ya salaki euro-américaine. Ba salaki na Belgique to moni le lenge ba se mobiliser qui na France, na Londres, na États-Unis, na ba États-Unis surtout partout à l'ékaki to moni le lenge ba se mobiliser qui bandeko ya Afrique kalate tourné ezali koko ba lisusu tous à la près parce que esengeli to arrêter mabe o ezali kokoma. Au moni le temps au président légitime Martin Fayulu azali ko bunde la vérité des urnes bato bazo kanisa yango ezali liseki. Ezali liseki te pamba te lelo oyo yo moto ezali ko kanisa ete vérité des urnes ezali lokuta yo ba ete lobby peut-être yo ko zala candidat président de la République. Peso qui va voter yo ba ete yo te moto ko bima président moto ko échouer yene moto ba obimisa président yango wana esengeli to telemela yango lelo libela po ete lobby ezongela biso lisusu te. Merci mingi. Merci honorable. Merci Maître Blanchard. Vous avez compris que ma solo est Bela Kosolo mais
faute à temps, Maître Blanchard pour expliquer sur un long et un large concernant l'évolution. Il y a la Mouka. Est-ce que la Mouka, ils promettent toujours ensemble? Est-ce que la Mouka, ils en ont venir lobby, oui, bon, quand Maître Blanchard, prochainement, je crois, Maître Blanchard va éclaircir Bisso à long et à large. Je vous dis merci à tout le monde qui ont suivi. Je vous demande, avec beaucoup, qui avait beaucoup d'humilité, la fou comme un fou comme un beau album au trône de la sœur Tiffany Mokwa. Balobi, nous avons à Kitaka. Babi, on soit tout à mis Nathalie Linzambe, ça s'exagère toujours. Sur ce Tiffany au concert le 24 août dans le village chez Tema, concert de charité pour la banane sur l'orphelin. Babi, moi on a à côté que va céder dans Rolia dans oui, mon dans les Nazarènes. Non, Arbia Rolia on a orphelin, na ban bazanga ba bout, bazanga ba tata ba maman, na bateau, bazanga espoir ici là à cause on prend bango sur ce beaucoup le 24 août la village chez Tema. Demande aussi de son album la France et pas maman Marie-Claire Caroaga. La France, les États-Unis, je vous dis merci, je dis merci à l'équipe technique qui était serrée par celui qu'on appelle Alain Kiakala. Merci à toi pour l'image. Je dis un grand merci à mon caméraman de tout le temps, de tous les jours. Et là, ça, c'est là en famille. Yves, je te dis bonjour. Bonjour à toute la famille des Nazarènes, maman Tiffany Mokwa. Merci à toi, maman Marie-Claire. Maman Mariam, plutôt, merci à toi. Je vous dis merci. Merci, Honor. Merci, maître. J'ai l'impression de vous dire honorable. Parce que ma campagne, on en a déjà, en 2000 postulé. C'est-à-dire que ça a été. Oyo nzambe mulimo nzambe ezali na kati na yo nalekaki député pe ndeko nanga aboyi ko proclamer ngai abimisi bato yango wana nzambe azoyebisali député donc na 2023 pe na ba élection oyo kozala anticiper kala tawa toko leka na Assemblée nationale. D'accord, ça n'est fini pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et bon sur le programme sur nos antennes de les Nazarènes Télévision. Au revoir. Bien-aimés dans les seigneurs, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelo